Voilà. Parce que très bien. Voilà. Dans ta vie. Et les deux choses, et la capacité, soit c'est la mort qui va arriver avant dans ta vie, parce que tu vois les gens en train de mourir, soit c'est l'enlèvement qui va arriver dans ta vie. Mais les deux ne préviennent jamais. Mais cela te trouvera dans quelle situation, dans quel état. C'est l'enfer. Cindy Sikazali. Moi je pense que Nzambalo l'a touché Cindy, pour te Cindy on a azonga. Azonga ndenge bato bana ko bondela pona biso tant bazotala na télévision bazobati garçon te bogar boy non ya ko kufa boyti bato basambela pona nga. Les gens qui priaient pour moi bazotala non il est intelligent ce monsieur il est ceci il non à quoi finir d'en faire té. Les gens priaient pour moi mais pourquoi pas abongol sa patronne. Ouais bandeko bonjour bonsoir ça dépend Herbolanda biso voilà. Comme d'Asuka année, tout le monde a ndengeni ba témoignage ezakoleka ndengeni ba makambo ezakolobama ba mort oyo esalami pendant année 2024. C'était vraiment très compliqué. Alors tout le monde liboso c'est que mignon a tout biso tout le monde peut dakumuda awa comme azako pesa ba témoignage par rapport à makambo ko sala tango azalaki nano na mokili. Bande koto aimer vidéo to partager surtout vraiment to commenter ko bosanate ko s'abonner na Denis Merveille officiel. Voilà toyo kama mukeni yone koleka awa papa ya dakumuda inconsolable biso balobi ki papa leki papa kulutu bandeko ezali papa kaka papa leki papa kulutu ezali papa kaka. Sotali forme naie, sotali ata mutu naie ou comprendre qui a vraiment membre de la famille. Il y a pasteur Pierre son âme, Christian Kimbokusu, hein, autrement tu vas béni d'Akumuda. Alors on a moi histoire moi mon qui avant toi avancer. Christian Kimbokusu oyo azalaki comme d'Akumuda ou plus connu na comme d'Akumuda. Il y avait un temps déjà tous les quelques nanda kunaye to ça la émission na vidéo bomoni wana na mopandi sangwaza place na mako a yebisa biso lo mo ezalaki très capital abi ki ngai na kokufa na ngai na yebite so na koma mokolo mais ce qui est très important ezalaki mutunde akufa na Christ abanda ko telemela ba makambo nyonso to ba antivalère o ezali spirituel baka o ezali lokola ki ba viol baka eti ba tuerie baka ya kobomaka ba tout ça bande côté les mélango vraiment makasi. Il y avait un temps pasteur biso Kimbokusu dakumuda to lobaka rabongo a sala ki témoignage moko lobaki par rapport ya Mama Si hein to bengaka Mama Si donc moi si Cindia ya Kofolomide Cindy le cœur que Cindy le cœur elle peut aussi faire quelque chose pour na kosunga mobali naye. Oui. Même la Bible dit qui trouve une belle femme ou une bonne femme trouve le bonheur.
Nandela oyo da kumuda na côté les mélatons midi pe pourquoi. Ezalaki parmi ba makambo oyo ya kindoki to ba bien soloka. Avec côté les mélanges vraiment makasi. Et ça là qui était tant à mon qui parmi bato oyo bande ko considérer baza cible. Yandela molili to ba pratika kandela molili a cible ki mingi papa na biso kulut na biso quadra cora. Tellement que moyen a solana direct misati a pesa message mo ezala ki clé dans le baki ki mama si okoki pe ko convaincre mobali na yo atika vie ya mokili aya na Christ parce que okokufa sans Christ a okende li felo bande koto ke lo moko tozala ataba atu tozala ataba to église mususu o bandimaka makambo o Bible comité na Apocalypse parce que c'est l'Apocalypse ils ont écrit dans la Bible ezali li beaucoup ya ba chrétiens qu'on se les dise Apocalypse c'est comme na carte nango et puis makambo ebelé na Apocalypse et se révélaka du jour après jour wato kubo ya moté ata toza athée ata tozali bato église des noirs ata tozali bouddhiste ata tozali comment on dit bato ya ba musulman to boya te ki Apocalypse c'est comme makambo ebelé o esalamaka o ezosalama pe comme ezosalama déjà ekotikala te kaka boye ekosalama lisusu to ndimaka quand même dans makambo mususu o bato mokili baza koloba Bible lobi ki même la nature était kabisoté awa pasteur en fonction o totika biso alobaki lo moza clé tango bande pour ça la succès comment succès est fonctionnaka comment monde ya succès ezalaka abi que monde à succès ça li très compliqué très complexe parce que eza monde mo ya sacrifice na musique ezaka kateki kolala na studio kolomka na studio koyeba na studio non il y a aussi des sacrifices o esengaka makila ba msusu bo akoboma msusu miso bakoboma ba nyama misusu bantaba bapunda etc. Oui eza symbole ya makila mais c'est là tout miso bakoboma basoso nyonso to wana eza ko globaliser kaka sacrifice humain parce que ceux qui muto azui abumi ntaba peut-être que ça ami moto eza converti par ntaba so ta bomi meme yo zabe ama moto eza converti par meme yango pasteur na biso asale ba révélation alobaki que non il faut kotika ba pratique ya mabe boya na Christ siko azotika biso passe na motema awa papa zo lela bébé kuta bota mi 2 ou 3 jours kuta kosa passe na motema papa zo kokati je sais pas pour moi c'est toute la première fois dans mon a vraiment pas si oyo papa zo sentir na forme ya kolela boy papa zo kokate bazo simbaye na nzoto bazo consoler papa na kiti wana loko la gingombe mais papa insupportable donc azo kokakutu ti azo ko maîtriser pas cité azo raisonner mingi ba nostalgie ba makambo eleka na vie na ye makambo yuti ko leka et tout vraiment c'est très compliqué ntambe vraiment consoler mitema ya famille imboku su nyonso ba éthique imboku su ba kimboku su nyonso en général ntambe vraiment sima mitema na bango consoler bango moi na ye ya mwasi pe ba na ye bazala consoler vraiment makasi bandeko na ye to clique ba oyo ba perdaki ye vraiment ba mais comment mukie kozala consoler na makila nzambe tala papa azo kokate donc ça choque moko ça vraiment makasi au papa ta azo supporter te afuka malala tonde donc c'est vraiment douloureux qu'on perdre vraiment mutu na ba façon oyo. Alors la famille pointe le doigt pe batu misusu bazo pointer doigt makasi na artiste moni na mboka na biso na komba Fabregas. Là est-ce que c'est vraiment vrai que Fabregas n'est pas maquillé ou soit Fabregas a quoi lika kaber bande koza makambo mususu za lokola na leta ozo le kolobina mutuke yo ba tuto atana mutuka okufa
esprit de mort et puis ravager mutu ou soit peut cause la coïncidence que mutu azotambola bien te na makadami mutuka etutie. Mais comme yo mutu premida ki liwa wana okozala arrêté baloba ke non oyeba ki ndenge nini c'est que yo nde mutu o organiser ki to o orchestra ki biloko wana. Alors on a biso Fabregas il est comme une victime. Ya kolobela ye, ya kolobela ye, ya korangela ye, ya ko pointer doigt. La famille très en colère, famille qui beaucoup sont très en colère parce que à partager qui message moko ezala ki vreti. Ezala ki na no ba rumeur. Alors artiste monene comme Fabregas yangonde azali ciblé parce que azali influenceur ya mukete azali influenceur ya monene. Nyonso ko sala, nyonso ko loba, acte to ko poser et que vous allez bien suivi et bien calculé. Ce qu'on dit a batu bakoyoka a. Surtout nenge makamboza makasi boye entre libaya ye na héritier Watanabe na Matete. Azotala ma mingi, azoyoka na mingi, aza vraiment actif. Ko poster eloko ya bongo ya nécrologie, donc ko poster publication nécrologique. Et kobenda bato ebele batala ba confirmer ba yeba pe ba confirmer vraiment que X to Y atiki biso. Or ils allaient ki bongoti. Bande kopé bino bo pesa ki ba message. Je pense pas que Fabregas y moko avant dit à calculer, toi créer idée non. Toi qui peut en face mususu. Fabregas a qui message en quelque part. Peut-être source oyo Fabregas a qui message on des sources mo ezali fiable. To yebiti. Nazo côté la Fabregas te, nazo côté la famille te, mais ça va analyse tout ça. Peut-être Fabregas a qui a une source fiable oyo a ba information tellement ébélé ou iratakati. Mais tombé que na mouton pesa qui information ya source ango soit disant fiable a équipé na confirmation totale te. Soit ça compte qui a contact direct na famille te. Pour tout le monde qui va te demander après quelques heures Fabregas a effacé un gros mais na bagou bébé ba tchaki ango. Ceux qui ont interpellé Fabregas ont préféré que tout sur l'alboso moi mon qui dans des biso Fabregas tout nana nous bien ce qui est à gérer à page naie parce que page pe mingi artiste ça peut gérer par bateau bisus. Mais comme ils azali artiste ils est loginaye et boni qui za page naie. Tout me ka koye banon liboso ce qui information euta qui pa ya nani. Peut-être membre de la famille. Peut-être camarade de fin, peut-être membre de l'église de fin, peut-être quelques anciens musiciens de fin, peut-être Moutoumoko à Salika Rabongo pour poser un problème de fin. Tout là, tout le monde a un gros toyeba avant de condamner Fabregas. Oui, et ça m'a bé parce que qu'on partageait informations à sûreté, vraiment ils allaient bien dire. Mais tant que partager quand on a kaya mawa, on a qui émotion moyen à contenir. Émotion on a ko perdre ancien patron na qu'on se dise. Tant que pas si on a ko contenir en côté, yango sala qui vraiment qui a publié eloko wana. Alors ce qui est très important vraiment merci beaucoup Nabino Batbola d'Arabiso. Tous les là vraiment pasteur Nabiso, frère Nabiso na ndenge moko ya bien. Asali musala makasi na mboka oyo abinisi ba congolais mingi atiaki pe déjà wenge d'ensemble contre mur atiaka bango contre mur baseri moko donc ba année 90 asala ya succès na mais ndio mbone phare ezali dakumuda oh dakumuda yonde mokonzi ba shege bobisa mpo ngeza bien te yango bandaki ko cartonner makasi po isalaki pe ye azala reconnu comme azala reconnu lelo asali balinda ba Castro tout ça vraiment Nzambe azongoli monena kimia. Alors famille musicale bota maboko, famille chrétienne pe bota maboko pour kufi tant que mosali na Nzambe tout la tête casquette buzo baté akufi tant que mosali na Nzambe faut aller là balele avec beaucoup d'unité vraiment ils ont makasi côté artiste et musicien pe d'unité za la makasi to lela c'est game mignon maniata après to lela pe pasteur Nabiso, Christian Kimboku sous Dakumuda. Abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo. Merci beaucoup.